congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment boza et belé ya kolanda émission nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup encore à Yawili Moucheni Balobi Koda Mboroyo. Merci beaucoup à David Olito Moto Moko bien. Merci encore à Dieso la London Babi Mami Milin Zemba. Moté Maya Batu ya tous pepele ya Mbetolo Fanny Bongende Esquin Malolo Loris c'est la Congoli à grosse mouline plateau nanga nazanga mokote naza 2 ans invité nanga déjà garçon plaisir tozane mingi na plateau nanga to betane masolo mais quant à moi déjà j'ai dit bonsoir à garçon plaisir. Ouais, bonsoir vraiment à grosse mouline sur Yomoromoni donc tout ça vraiment en pleine makambu tout ça la makambu qui batu ya makambu. Ouais. Ok, merci beaucoup. Question non nous allons mingi tant boyoka ki collègue na bino moko na kombo ya Zobozi boyoka ki sango ya liwani sala ki bino ndengeni. Ouais, donc moni tant qui vraiment sango ya Zobozi za mutu oyo na travailler na ye aza ex collègue nanga na travailler na ye isala ki nga vraiment participer muninga na biso lisusu porter parole vraiment donc isala ki nga mawana ndenge lisusu abungsi susu na mwasi na ye donc izaka makambu ya nzambe mutapesa ka nzambe peka ka ye mutu azwaka vraiment na sir biso pe ba porter parole to s'organiser vraiment to sala moi ba réunion na biso to sala yango to luka pe to sala moi chanson moko ya hommage ndenge sala rapport ba musicien pe salara so muninga na bango musicien akufi ba embe la raime biso pe ba porter parole to sala pe moi eloro moko na sir semaine wana to banana sir banoleka déjà na ba tous les chaînes mais tout ça vraiment biso nyonso tout to zo vanda to zo solola to zo bandenge ni to ko sala. Ok, merci beaucoup. Na évité déjà tant que ba porte-parole est-ce que possible sangani ka rien que pour boyer batonde pour grosse mouli vraiment excuser-nga grosse mouli vraiment hier déjà na kitaki et pas ba Zobozi wana na esika Zobozi abotami akoli abandeli musala na ya ki porte-parole na lemba na côté ya rond-point ngaba si je me trompe pas na lemba lobby na butu na lemba côté rond-point ngaba na tunaki bango pe par rapport ya ba collègue mususu ya Zobozi lokola bino ba porte-parole pe ba yebisa kinga babino grosse molu yoza muta presque ko bombela yote jusqu'aujourd'hui to moni nanu aucun porte-parole même pas appel même pas na présence donc ndengo yo ito yambi oza le bienvenu pas na biso ndenge moko pe tozo zela bango ba ya bazala le bienvenu mais jusqu'aujourd'hui non to moni ata porte-parole moko. Ouais donc yo moni nanu te men ndenge nazolo ba boye esali ba 3 jours to tiko sala réunion na Marguerite César na Barumbu tout ça qui bisonios tout ba porter parole wana tout ça qui Dadi Moula Piroger Papi le Prince ngana salaki wana bana mai mususu basalaki wana to salaki wana vraiment to yokani maramnios tout so la qui mais c'est il faut que ne la famille lobby mais ngana so ki moi contretemps tala na moi maramna ndo sala ko landela mama ba clip ba belé donc yango pesa moi contretemps. Ok, merci beaucoup mais grosse mouli na zala ikuna na longwa ikuna 22h totika pona rozela ka pona yoga ki ke lobby fallait beaucoup tana tous les porte-parole lobby réunion fallait beaucoup tana na résident pas ba Zobozi sika Zobozi abotami mais grosse mouli na kitaki na sala ki na ba parents ya Zobozi et puis na sala ki na bande kwa Zobozi mais na zela ki be bino ba porte-parole ti 22h na tika la ikomona binote. Ah bongande na yebi nde to ne ko benga na ba master na basinga ba master ba isenga bango déjà ba komaki mais ngande na zoki contretemps pour na kokoma lobby na asir que ba partir ba lundi mardi na rozala wana pour na komeka kosolola na ba programme ya day ndenge nini ezali donc yango wana quoi. Ok, merci beaucoup. Grosse moulin na zo kitara na zo sala bino musala. Grosse moulin na kitaki na zo la bino ba image. Lelo lisusu to yambeli bino garçon pour plaisir ou za porter parole toujours ya na mouvement ya fait rigole Jésus de Nias ni Kaboloni na mais et ça qui le rokara o et ça qui ngai grosse moulin et puis tant que journaliste c'est bien. Na tuna ki bango na lobby est-ce que na ba leader ata ba artiste moko te batika lo benga bino. Ba bino to tika lo mona te to so ki biso to benga ki Kofi Olomide po to yebika travailler ki mingi kuna Kofi Olomide tikali ko benga biso te ni message nini mais tozaka na moi esengo parce que président Ferrego la Jésus de Nias ni Kaboloni na nde toza a contact na ye azo benga azo tuna évolution yango pe esala ki biso presse vraiment vrai bien et puis to sepela ki to mona ki vraiment azape mutu ya bato yango grosse mouli lelo na kiti tuna biso
azaki mutu na biso malgré tout que yakendaki kota bangola mais azaki toujours soldat abandeki kobundela biso na baintervention mosusu oyo bakota bangola wana abandeki kosala bamakambo na ye ndenge ezalaka so tala ata na baintervention ya bemission na ye ya suka awawa azalaki kaka toujours na biso ensemble donc aza vraiment mutu ya biso donc tokoki kobosanaka zobozi te mpo aza mutu tozala na ye na mouvement malgré tout voyage kaka moto ekabola ye biso akendeki kota bangola wana mais toza vraiment na kati ya motema toyeba programme ndenge kozala na asira biso bureau mpe tokotambola wana mpona kokutana na famille koyeba ndenge nini tokopartage mawa ensemble. Et merci beaucoup. nakoki kolongwa boye te fo napesa mo eloko ke etake mutu ya makambo donc soki naleki boye esenga fo kotika mwa baprince bato basentir ke garçon plaisir mpe alekaki awa donc toza vraiment en plein studio tozosalaka makambo na sir bino moko bomoni toti kolancer chanson moko manix oyo lelo ekangi masolo na 3 jours ya pamba yango manix ezosala makambo esengaki esala omoni grosse muluta on ayebisa biso toza bato ya makambo toza toujours bato ya makambo tobwaki manix lelo nazotambola na nzela partout na batelefone na babar baterrasse partout na baboîte nazoka manix ndenge eza kobeta donc manix wana eza chanson promotionnelle elingi kolakisa te ke album ebimi eza kaka chanson promotionnelle oyo tolancé donc ils ont annoncé déjà la couleur et album na biso qu'est-ce que j'avais dit mais à part ça vraiment tout ça vraiment na ba production belé tout ça na plus de 15 concerts au tozo ke robeta bongo na kati ya Angola c'est le longo Angola le 26 tout ça bongo na kati ya Tanzanie le 26 toi na Tanzanie le 2 décembre tout ça bongo na Kenya sur demande ba maman au moni côté wana ba négliger ba mère moi trop bon que c'est belé et kenda côté kuna moni biso banda to beta concert ya $1000 ils un artiste mon côté à kenda sous côté on a pour effacer makambo wana bakoka ngote et belé ba kenda côté ba Kenya wana so tali ba concert ba kenda beta ba beti premier concert bo mpiaka deuxième concert bo ba mo kenda wana ba cimetière côté ba tombo donc wana zo laksa dia signe ya mabeta omoni artiste akepo asala musala na mboka abeti premier concert simbite deuxième boy amo kene na ba cimetière côté la batombo banini après ba yozonga ba yo laksa batombo to beta musique to tika mamuke OK sika mo filmer ba cimetière yo laksa na ba TV isa musique ça. OK merci beaucoup garçon plaisir na kati yote pour question wana mingi nde oya kokima eloko na bino bobwaki oyo olobi kombo na ndi souci manix OK merci beaucoup pour to monaki liboso bobwaki tout tieze toke na facilité na tout tieze na yebite stratégie wana lisusu bobwakeli biso solo bobimisela biso album bobwakeli biso sous manix ka pona kobundisaka BM to nini garçon plaisir bazabana bango to mona bato comparer bango ba niveau monet na ba petit na biso ilunga o to sakana donc wana bazabana okotsa oza mitumba banzoko okotsa bango na katsa ba makambo wana te ngamona garçon plaisir na makambo koleka bato ebelozo tanga bakombo wana nazana makambo mo ya kosakana te donc tant to bwaki eloko na biso wana to bwaki yango ke po sala makambo ndenge sala so tali lelo yo ba concert on atangelo to na 15 concerts ko Angola tozana to kende susu Dubaï tozana Tanzanie Kenya Dubaï c'est pour la première fois artiste musicien à kende Dubaï nanu salamate zala souvent que artiste yemoko a chebilo akangi bagage na ye ake voyage à Dubaï a sel ba playback na ye a zongi on a uti Dubaï boy biso siko tozo kende 30 personnes na kati ya Dubaï na habite sanga artiste ni na kati ya Congo awa o a mémoire orchestre na kati ya Dubaï on a nyos toza ba retomber ya tucheze yango zo sala makambo nango oyo sengaki il faut sala yango lelo 15 concerts na Angola toke côté ya ba Kenya Tanzanie Dubaï wana nyonso eza ba retomber ya tucheze auto bimisi wana ezate album ebimi ezali chanson promotionnelle oyo to lancer oyo zo la ba couleur ya album na biso oyo eza roya qu'est-ce que j'avais dit album des albums album le plus sollicité album lelo au monde entier partout baza ko benga chaque jour son émission grosse moulu ba pelo nga na zo rapport na qu'est-ce que j'avais de rebattre donc bah félicitations on a vu pour la chanson na biso manix auto boaki wana na laisse tomber donc makambo musozo ngo kotsa mama bana miki wana ko kotsa ngo te po biso to na ba niveau wana te yo mo moni chanson to boaki wana otali qualité ya chanson yo kina son eza na chanson wana otana ba biloko na banga bana miki wana donc eza ndenge mona yango te. OK merci beaucoup garçon plaisir na habité garçon plaisir pe obaki si de tuzo manga depuis bobengani trésor Congo un garçon plaisir na habité de obaki si de sumbanga depuis trésor Congo la longwe fils Arkaïda na zalo la Herodia au monde na orchestre na zalo Herodia président Ali patron abiso Jésus de Nuance maître du temple l'impérateur de la rumba congoliano azali Vasco Mabiala Ali Blaise Polo Ali ngasko na zalo la Herodia ngana na poste ta mais na zalo la Herodia na pesaka na olo ba muto na za bokata ba okata na za Herodia na pesaka yango moni orchestre makambu
lelo ba orchestre belo mona ba lega na ba TV ba sala ba makelele ba sa relo côté so tali ba côté msuzo otango ba côté msuzo ba orchestre belo to ba Kenya banda biso to kenda Kenya ba orchestre ki ba Kenya ta ba 3 orchestres mais milelo na milelo producteur a leli na ndenge moya osakana ta yete Jésus de Nuance yondo sana kata yonde muto sala makambu yonde so ke ba côté wana na zo mwa mbongo na paye moi jipa bien moi kara bien moi palais moi makambu boye yango il faut ozonga côté wana okende kozonga silanga mbongo nanga onyos tout na salaki bampiaka na ba concert nyos tout oyo e uti ko beta côté kuna donc yango monique tozo kende kuna to ki ko sala makambu po bat basakana e moi trop ba mère ba alaki na ba ba valeur ba mama te ba mo beta na ba mama na kata ba mo beta na ba mama ba paye musunde zana yono za moi si boye ngana ko simona nzoto te wana ba paye anglophone parce que kuna bat ba valeur ya ba mama te. Parce que Mouto le roi est Valère Yaba Maman Jésus de Nuance maître du temple Yesi quoi Kende le 2 décembre tout ça na Kenya Tokisko Usala Makam. Merci beaucoup garçon plaisir ba singa grosse muliso okutena na garçon grosse muliso okutena garçon plaisir tourner la biso ka question moko question nizara moko et puis to kabwe na biso na yo l'état na zoapé collègue na bino musu ya leki wa koti sikawana to beta peka masolo le mam masolo oyo mais singa ko sumuliso ya mi garçon plaisir tourner la biso est-ce que c'est vrai trésor congolo ba welela ki moi sina président na FR Gola Jésus de Nias ni kaboloni na yo okozala ka mieux placé pour na ko éclaircir ba tout nyonso balanda biso partout le monde ngamo na ndena boyazana na niveau wela na moi cité mamoso la non donc na habité donc c'est loko to comme ça actualité te ngamo na garçon plaisir na boy azana na niveau wana te. On est à un niveau, donc il faut qu'on ait beaucoup de respect et pas patron ambisso, beaucoup de sarena quand il y a bamagam ya babuzo bate. Bamagam wana za eloko lelo biso to comme ça en actualité te ezarake magam ya musala ndenge ezalaka ba pesio makambo sala musala mais okoki makambo te. Ba carte ba chope mais c'est loko to comme ça en actualité te lelo to bana lobe la mutu mo boto no fula raté. To ana ta na te biso mingi ezali ke to sala makambo ndenge to sala makambo manix yango ne bimaki yango lelo yo dégâts et ça maman il faut ça là donc ba fanatique na biso boza la calme boza la nouvelle opus na biso qu'est-ce que j'avais dit bon mona ba surprise des belé na kati ya album wana donc o eza roloba yango wana donc na zana tenter mutu lokwa nga garçon plaisir na le capon ko beta ba kombo ya bateau déjà ba kufa déjà. Merci beaucoup to kabwana biso na kana ba dédicace. Ça vraiment c'est une Nathalie na pesimbote na Paris wana pa Berado Prince des Amunda ya dada Cherigo la papa d'Histoire na pesimbote pa Fiston Bala boss papa na Chanel Mabiz Kiaku garçon social na pesimbote pa Odibanga John Santiago Brigitte Wab na kati ya Lille na pesimbote pa ba staff na biso nyoso ba Blaise Fashion ba Ne Chapindi merci vraiment na ndenge ozunga na interview. Voilà, OK, merci beaucoup grosse moli on continue en tambola na ozwa lisusu porte-parole na biso lisusu oyo merci beaucoup grosse mouli dans d'autres tambola dans salara musana merci beaucoup encore à Mouna artiste grosse mouli dans salara musala ngande zalara mingi to betane ma solo nde zalara grosse mouli on continue ensemble musala babi si tu solo on te solo si tu solo pas on te solo pas grosse mouli n'habite son rokota na kati et pas yana nga Willy Kayembe so moni grosse mouli Doris Kayembe moni be yana nga Willy Kayembe donc on est ensemble il y a pas de souci mais quant à moi déjà j'ai dit bonsoir Willy Kayembe. La grosse moulure, la fille de valeur. Ok, merci beaucoup Willy Kayembe na yambi o mingi kaka pona sangona nu ya Zobozi oyo azali susu na bisote asazongi seki molimo pa kolonza mais tangu nanu na plateau na yo ba bengi ke Zobozi akufi et ça la ki ondenge ni. Bon ngane to ina ba relation vraiment particulière te. Vous avez ka mutorana ba artiste na monarai. Et puis voilà. Donc là Nayoka Kiango le quoi il fut porte-parole, il était aux côtés des artistes. Nayoka Kiango n'a dit OK d'accord, on va compatir. C'est le même domaine que nous. Donc tous partager comme mawa. Na bande konaye na nos familles biologiques nae. Et puis na ba artiste oyo bazaro zalana et moi mingi quoi. Voilà. Merci beaucoup. Un gros mouli na kitaki ti et pas bazo bozi, bazo continuer ka coller la balobi biso ba journaliste et puis na ba artiste et musicien pourquoi pas to yuko sangana to senga corps et tant que yo ya na biso ya presse o banda vraiment pe masolo liboso na biso non to banda to fani to kangi makolo na maboko to landa yo lelo pe to kotina masolango est-ce que tant que biso ba journaliste et puis na ba artiste et musicien to kokite ko sangana pour no senga corps et marquer à changer qui nationalité.
Bon, limbisanga, omoni vie privée na ebaité, na ocho ebisao. C'était pas, j'étais pas très proche de lui, mais il faut s'informer non bien pour répondre à la question na yo, hein. Donc, ceux qui famille sengi, ma coquille et mon anité, bako recourir kaka na ba instance où compétent, pour permettre que moi Mickey Salemi, quand des sèmes en artiste c'est tout. Chaque Congo pas aller, hein, artiste en danger. Mon ébatebe ba négligera chaque Congo mais azamutumoko. Ba me rappelle quoi intéressé et ça la moi bien mingi mais to compatir moni mutunyo surtout à travailler na compte ya ba artiste azara famille pour na biso ya ba tumisusu atambo tapamba to pesana ko sola moi li solo totongi ata moi une fois ya bien c'est vrai que azara mawa ko kufa et peut ça toujours mawa c'est peut ça mutumote là où il faut compatir je demande aux artistes de le faire. Biso peut ba joindre c'est sûr ba lobito contribuer moi muké mon anto pesa biso quand des alaka pas de problème. OK, merci beaucoup. Muna to kota lisusu un gros mouli non salara système quand il y a micro balader. Restez toujours scotché branché sur Congo France vous allez jamais décider. Merci beaucoup Muna à suivre. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com